Excellent connaisseur téléviseur à tous, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission Sika Avis du public, émission Ezali Bel ou bien pour Nabino, pour Namituna Nabino Nyonso, Naba acteur politique au choix, Tozali Wana, na émission Nabino Avis du public, pour Nakoyamba, Bamituna Nyonso, Oboza, na Ngo, Obozali vraiment na posa routine la suggestion, Mituna Nyonso, na bandiete Bamituna vraiment et bien na Oba posa qui déjà, Oba Tinda qui déjà, Botinaka Bamituna numéro est affiché. Wana bomona numéro est affiché wana botindi bamituna abino vraiment nyonso ndi aloba ki ete ba question vraiment ebele o bato batina ki partout dans le monde entier, na États-Unis, na Paris, na Afrique du Sud, na Congo na biso ti na kati ya Bandundu parce que Congo Live est allé partout na kati ya Mbujimai na kati ya Bakongo bamituna da vraiment ebele na bandi ete to kene lombangu kobenga acteur politique au hasard vraiment wana ya ko répondre ba mituna nyonso bo tindela kibiso nyonso tindela kibiso tozo benga vraiment direct avec la du public tozo lombangu maître Basile tozo répondre biso tozo lancer déjà appel ba automatique niveau ça la kata bande ko basali ozona suggestion préoccupation. Bonjour Maître Basile. Bonjour. Ouais, vous êtes vraiment en direct de l'émission Avis du public. Allô Maître Basile. Je vous écoute. Ouais, s'il vous plaît, la moukié et zo déranger moi ben temps bazolanda Ah, tu me rappelles ce soir là je suis. Je vais changer. Je change le bureau. D'accord maître. Nous sommes là en direct avec maître Bomoni et Soma qui est vraiment Makasi Boroyoka vraiment et l'autre côté. Tout mes campés qu'on relancer, des commususu ou vous allez vraiment wana pour répondre à ma préoccupation nyonso, ma question est bien nyonso au bo tinda qui vraiment des copains Zolanda ça le lenge même badinga au lieu qu'on peut-être na commentaire. Tu reçois vraiment autant de commentaires, parce que les commentaires il est tellement ébélé mingi. Tant il y a autant de commentaires vraiment nyonso ezalaka vraiment te yango émission où ils ont vraiment pour nabino avis du public pour être botinda ba question nyonso il y a côté cash IDPS UNC FCC Envol. Il y a Ensemble pour les changements, il y a Société civile, mais tout n'a vraiment nyonso. Au Italie, quand évolution en Boka Congo, na bactéries se basali à Wabo, tout n'a vraiment toko. Nous avons en direct toko benga bango, bakozala vraiment wana pour nous répondre tout na bino nyonso lenge moko tout ça la na ba oyo ba posaki na obatunaki na sima kolanda émission. Il y a bino avis du public, batindaki biso ba question vraiment nyonso. Ba préoccupation bango nyonso o bomona ki ete biano pezala ki wana na disponibilité na bango to bengaki acteur politique au choix o batala ki censé ya ko répondre na mituna vraiment nyonso o ba tunaki émission avis du public et émission na bino les émissions ali wana pour recevoir ba préoccupation na bino nyonso ba question nyonso au moni peut-être le lenge ya kokuta na acteur politique wana mbala moko ezate ya ko tuna motuna wana avis du public eza awa pona bino eza vraiment pona bino vraiment un service na bino pona ko zwa mituna nyonso eza vraiment ya bino pona ko mekampo to mema yango inde na ba acteur politique ba mekampo ko pesa miyano musoa ko loba ete motuna ngeza boye mais le lenge ya ko tuna to moyen ya ko tuna vraiment ezate tozo ko ba toujours na kobenga moni moi mama qui les amis ko zala bien ndeko aposa na côté ya moi kimia pona bino ba obotinaki ba question na bino bo kapé ba yenda bino ndenge malamu
yango ndeko kaka ndenge alobi azopusana vraiment na lombangu mingi côté oyo akoki kozala na mwa kimia oyo makele kozala mwa mingi te mpona kozala wana na possibilité ya korépondre bamituna na bino nyonso na moye mituna vraiment eza vraiment ebele plus ezobalade kaka na baquerelle ezorégner entre FCC na cash moi ba mbutu ba querelle vraiment oyo ezorégner entre bango na bango mituna mpe ezalaki mwa mingi na côté ya lamuka mam oyo ezoleka mpe na côté vraiment ya lamuka mituna eza vraiment mingi na bandi ete na nsima ete bandeko vraiment balanda na nsima ete bandeko bapusana na pembeni mpona koluka esika ya bien vraiment esika ya kimia mpona répondre baquestion na bino nyonso botindaki na bandi ete tokutani na bino na après quelques minutes tozwa bandeko. Merci. Ah oui, nous sommes vraiment de retour. Maître Basile est en ligne. Moi, Mbutu, et là qui côté à réseau. Maître Basile, tout ça vraiment naïe. Bonjour, Maître Basile. Bonjour. Ouais, vous êtes en direct de l'émission Avis du public. Oui, je vous écoute. Et si quand il dit mituna vraiment, eza vraiment ebele outil na bamboka ebele mais mutuna liboso eza été lolenge nini lelo yo cash précisément azo jugé ba propos au eza tenu na président intérimaire il y a eu de pèse Jean-Marc Kabound. Bon, les cash, il faut batuma yebelo komoko cash ezali regroupement politique au ebimisaki président de la République. Cash ezali est constitué na ba parti mibale IDPS na INC. Biso position oyo tozali na yango ezali position ya Jean-Marc Kabound. Makambo Jean-Marc Kabound alobaki aza na raison parce que biso tokoki kondima te ba individu to bato mosusu ya pamba basakana na kombo ya président to bakende au-delà parce que président de la République en dehors d'être élu na parti na ye ou na regroupement na ye azali siko président ya ba congolais banso mutu moko te akoki kokende au-delà ou mutu moko te akoki kotenir ba propos moko oyo ekoki kosala ke eya kodenigre mokonzi ya mboka azali na soutien total ya tozokoba na Maître Basile Ponio de bomoni connexion moi mobulu mukie mais na bandi ete Maître Basile azozongela biso kala mingi te to meka un peu ko relancer appel bomoni connexion eza moi mobulu mais ndenge na lobaki tozalaka awa pona bino émission Avis du public eza bel ou bien awa pona bino pona ete kozwa acteur politique na bino au choix ba meka un peu ko répondre na ba suggestion ba préoccupation ba question na bino nyonso obotindaki na obosotina o na bandi ete boko baka kotinda parce que émission o ebandi lelo meko suka lelo te ti mokolo na bandi ete mokolo Yesu akoya tozali awa pona ko servir bino botinda ba préoccupation na bino nyonso ba question nyonso ndenge baninga mosusu batindi na bandi ete tomoni ete moi connexion yima mokie tozoko bakaka na kobenga intervenant na biso o azalaki wana censé ya ko répondre na ba préoccupation ya bino ndenge kaka bosengaki tozokoba na ko relancer appel bolandi ete ya bandi ko répondre na ba préoccupation question ya mina liboso o ezalaki mpona ba propos ya Jean-Marc Kabound. Allô, maître? Connexion vraiment, ils ont mon boulot, mais tozoko bakaka
Tozoko Bakaka, na maître Basile, Oazali, bien pour répondre à la préoccupation, il y a Liboso, Oazalaki pour na propos, il y a Jean-Marc Kaboun, Oazo joué rôle, il y a président intérimaire, il y a parti au pouvoir, UDPS. Propos azalaki oh vraiment et ça là qui moi pas si mini oh etindaki bandeko ya comme surtout mona ki ba réaction azalaki tellement belé pour ba propos wana tozana maître Basile. Allô maître Basile. Oui, je vous écoute, sauf que mon téléphone là il y a des appels qui entrent à tout moment, c'est la raison pour laquelle vous me recevez un peu avec beaucoup de problèmes. Ouais, vous êtes en direct. La première question. Ouais, mon tour n'a pas de na eya nommé, tout le monde connexion kata qui vraiment barguiment. Oui, connexion kata qui tout ça qu'on le baboyo. Tout ça dans la famille moko, famille oya cash. Na loba qui est cash ezali parti ba regroupement et ça là qui est président de la République azala Eli. Yango wana Jean-Marc Kabundi tango makambo esalamaki Jean-Marc Kabundi en tant que président a IDPS atenaki ba propos ou alobaki ete biso to kondima te mutu aya ko sakana na pouvoir ya président to asakana na président biso to kotelemela ye position ya kasi yango wana et na suka biso to parti nyonso mibale lobi il faut to soutenir président de la République mutu oyo ako kende au-delà bakolakisa ye pe que non président aneo ya ozala président ya ba regroupement nyonso pas président de la République mais azala famille politique na ye oyo memaki ye na pouvoir cash donc INC na UDPS biso tozali wana mpona koprotéger pouvoir na biso tozali wana mpe mpona koprotéger président de la République. Motuna moke outi vraiment côté à Mbujimai Kasai je vois Kasai oriental de comment katunya lobiete ko bane bandeli ya libala o ya cash na FCC mbutu ka kezali mbutu ti lelo to bozo komi ko benga na ba individu moi so benga mo bana individu mo bala zo benga moi si na ye individu. Bon bande kona biso na il faut ba comprendre lokomoko au monite outi na alternance et salami to salaki na mokonza mboka oyo azalaki en place asalaka des mandat na EP esilaka ayaka koza sous 2 ans et puis esengelaki ete mokonzi mosusu aya kofanda na ebonga conformément à maponami toke maponami mokonzi asika abimi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango wana bandeko oyo bazalaki na pouvoir batikalaki na majorité esengaki ete po tosala tokamba il faut tozala na majorité tosanganaki selon constitution ndenge esengaki eke tokende biso nyonso ensemble maintenant kokende ensemble mokonzi azalaka kaka moko mokonzi ye nkombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza na vision na ye nde il faut bato balanda vision na ye nde il faut bato basalela parce que na 2023 bakotuna nde ye bakotuna bato mosusu te alors na kati ya libala bouti kolobaki ye na kati ya libala mwa mbutu ezalaka mpe kaka bongo me bato nde il faut bamesana bakomesana pe bango bazalaki na pouvoir omoni bazalaki na pouvoir basalaki mikolo ebele nano bamesani te bakomesana bacomprendre ke non eza susu bango te nde bazodirige ata ndenge tozali ensemble mais eza na parti mosusu eza na regroupement mosusu eza na likolo biso tokomi na se il faut bacomprendre bakota na idéologie wana epi tokende nayebi ete peuple congolais azali d'accord te na mariage wana mais constitution esengi biso tozala ensemble na 2023 nde il faut bapeuple comprendre que non bato tel basali bato oyo tokoki kokende na bango susu esika moko te soki baye kosenga bava il faut basanctionner bango parce que démocratie esengi ete mpo odirige malamu il faut ozala na majorité et ntango tokozonga susu na moponami président de la république azwa majorité mpo adirige mboka na tranquillité adirige mboka selon vision na ye nde makelele wana esila me makelele ata soki esalami tout nyonso tokokende tokosuka kaka na eloko moko président nde azali kopesa ba grande ligne oyokaki ntango azalaki na France alobaki ntango mpo azalaki na Allemagne alobaki bato nyonso ifo balanda kaka vision na ye bato nyonso baza obligé ya kokota na nsima na ye epuis basalela oyo ya soloba nakorappele na peuple congolais eke ntango ministre ya enseignement primaire ayaki alobaka makambo mosusu mpona
éducation pour l'enseignement mais mokonza mboka bayebisaka ye balobi kota na vision mokonza mboka alobi gratuité efe kokisama lelo oyo ministre akota na nzela azali koteya azali koprêcher gratuité donc bato bazala kimia tokokende ndenge wana kaka ndenge constitution esengaki biso mais mosala ya malamu ezosalama oyo akolinga alongwa na nzela nde bakotelemela ye mais oyo akokota na nzela mpona kosoutenir vision ya président tokokende na bango tina suka motuna mutu se uti vraiment na kata mboka Angleterre balobi lelo yo mwa mbutu ezali vraiment mingi côté ya coalition cash na FCC mais ceux qui atali mingi côté ya cash azomona kaka IDPS nde azo réagir na argument UNC azomona UNC loko azobombama azobima vraiment mingi te na koyebisa na bato wana ndeko na biso aza na Allemagne cash ezali composé na IDPS na INC la position de l'IDPS c'est la position de l'INC et ce qui alandi malamu ngai moko molobeli oyo nazoloba nazali porte-parole ya jeunesse ya Union pour la nation congolaise à ville à Kinshasa nasalaki ba émission babokonzi mosusu mpe basali ba émission tokondonaki makambo nyonso ya mabe oyo ezali kolobama et puis tosengaki ete tozala na kimia mpo kimia nde komema biso likolo bakokanga eloko moko na communication na ngai ete la position du cash c'est la position de l'IDPS et la position de l'INC tozali divisé te donc soki azolobaka azomona biso te acomprendre eloko moko ete ndenge nazali koloba awa je suis la bouche autorisée position na biso ezali ke biso nyonso tozali ensemble il n'y a pas la division il n'y a pas la contradiction et mon côté donc ceux qui de presse à lobby ils allaient kaka INC dans lobby parce que tous allaient na cash ceux qui de INC à lobby ils allaient kaka ETI de presse à lobby parce que tous allaient na cash tous allaient ko contredire et puis tous allaient pe ko boya maloba oyo lobama ki te ndeko mo na kati ya mboka France précisément na kati ya Paris alobi ete lelo oyo mupandi ya FCC bakomi koloba ete soki lelo oyo président Félix Tshisekedi avai na ngwende eza grâce ya président honoraire Joseph Kabila Kabange eza lolenge ya kopesa raison na mwana mboka opposant Martin Fayulu te tokoyebisa na bandeko na biso bazali na France nous sommes plus à l'époque où nous pouvons le théâtre en politique. L'INC, l'IDPS, nous faisons la politique réelle. Si le monsieur qui s'est prononcé et aujourd'hui a changé position, s'il est ridicule, tué, mais le Moutouana a koufina ridicule. Ce qu'elle a qui odona ya liboso, ameka kolanda Jona yami bale oya sali azongi na raison mais awa ndeto koyebisa na batu ete le président de la République c'est une institution et puis ezali institution président de la République basakana kana yango te le procureur général de la République il peut s'en saisir de ce dossier pour alandela yango mais muto alobaki maloba wana soki ezalaki ete mokonzi oyo azalaki liboso ndapesaka batu ba poste pona nini ye 1 abimaka député te parce qu'azalaka candidat de 2 pour la ligne azalaka abimaki sénateur te parce que mapona mibango de bawanda kopesa bato ba place de 3 pour la ligne abimaka ta gouverneur te parce que mapona mibango de bawanda kopesa bato ba place so mona ndenge ba propos oya tenaki eza contenir débuté nous sommes plus à l'époque où okoyi kokende koloba maloba po bamona oki oza danse mais oza danse te na koyebisa na peuple congolais ou na ndeko na ngala na France était président de la République il a été élu par le peuple congolais na ba élection o elekaki yango wana seni ezali institution habilité ya kopesa ba résultat ya maponami ce n'est pas un individu qui peut se prononcer ou qui peut dire des propos oh lui-même ne maîtrise pas parce qu'il était candidat il n'avait pas gagné les élections de 2 et là comme ça se fait batubayeba tango toke maponami seni et pesi ba résultat na yango bato bazalaki contenté na ba résultat na ba même qui dossier na bango na cour constitutionnelle peut à se prononcer qui na faveur ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou azali président yango débat et c'est parce que lorsque la cour constitutionnelle se prononce il n'y a plus de débat parce que 1 le monsieur n'est même pas membre de la CENI et de 2 il ce qu'il parle il n'avait pas la maîtrise de ce qu'il parlait
na éviter ceux qui ont abandonné koloba akanisa kinini. Donc batu faut ba yeba keno c'est des institutions ou des alliés différents na ba institution mususu et puis ça qui résultat et ces résultats ngwana ezalaki confirmé na cour constitutionnelle match ezate au Congo il n'y a qu'un seul président, c'est lui qui dirige et c'est lui. Et là quand ça la batu pasi babandaki ko rêver soko yoki na ba proposer ya lobi ngai na yebisaki mokonzi o azalaki liboso ke kotika pouvoir te mais ya yebisaki ete no ngai na kotika pouvoir parce que constitution pe et c'est que soki na sali de mandat il faut natika pouvoir parce que ils allaient pouvoir continuer te ils allaient pouvoir ou ils allaient na ba élection après 5 ans il faut toke na ba élection après 5 ans il faut toke na ba élection institution habilité ils allaient seni institution ya suka o epesa ba décision ya suka comme nango cour constitutionnelle. Donc le président a été élu par le peuple congolais. Les gens qui veulent avoir le pouvoir, c'est le moment de se préparer en 2023 pour combattre Bango les sous parce que nous avons un programme où les alliés acceptés par le peuple congolais et puis peuple Congolais a senti déjà qu'il y a un changement. Dans notre époque, il n'y a pas un prisonnier politique. Dans notre époque, il n'y a pas de cachot. Dans notre époque, il y a de bonnes choses qui se réalisent et il y a aussi la gratuité. Oh, en effet, tu vas comprendre qu'il y a un changement. Nous ne sommes plus à l'époque il y a des discours. Nous ne sommes plus à l'époque des dialélos. Nous sommes à l'époque des acteurs réels politiques de Sala, INC, IDPS, Vital Kamere, na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comprenez que le Kowana ne va pas qu'il faut bimisa mboka na biso na libulu et puis to tinda yango ekende liboso yango tolobaka regroupement na biso cap pour les changements. Moko na balandi moko ya balandi ya Congo Live na katambuka Congo alobi ete lelo tokomi wapi na ba travaux ya construction ya saute mouton mokonza mboka alakaki balimboka bana mboka ete d'ici décembre ba travaux kosila mais etikali biso mois mikolo moke tokoma na mois de décembre. Mutuana aye beloko moko ke samedi oyo bako inaugurer saut de mouton oyo ezali na pompage et puis na yebi ke d'ici décembre bako inaugurer pe saut de mouton oyo ezali na 24 côté ya Mandela yo boko zo comprendre oyo pe ezali na et parce que tozali na 9 saut de mouton sur 9 6 les kozala disponible misala eza kosalama. Peuple congolais fa comprendre le moko il y a un travail technique au Salama et à Boko Sengaka moi makambo mais 10 décembre tu le 30 décembre baso de mouton mususu ekosila ndenge mokonza mboka alobaki il avait dit il est venu au pouvoir pour travailler. Il est venu au pouvoir pour réaliser ce qu'il avait dit. Yango tozali kosala. So de monter zali loko oyo biso cash to ena yango eloko kwasika et puis eso salama. Liboso sala kandoto to banda komona ngo na ba télévision, to banda komona ngo na bamboka bapaya. Mais na décembre 2020 to ko fêter na ba so de monton et puis nzela embouteillage ekodim. Ndenge zalaki volonté ya peuple et puis ndenge pesali volonté. Maître Bazi, vous allez vraiment quoi assurer Banamboka était dans vous allez vraiment quoi assurer Banamboka était dans 2 semaines to mikolomo qui est tigali to bossa na mois de novembre sur des moutons n'y sont venus aussi là. Sur des moutons ils allaient 9 na sur des moutons ils allaient 9 sur 9 au moins 6 et aussi là d'ici décembre donc au plus tard le 30 décembre sur des moutons au mususu et aussi là au ekotikala et aussi là pour la mbule zoya mais sur 9 donc ça déjà dans le mois de décembre à 6 bako inaugurango samedi au bazako inaugurer sur des moutons à pompage. Maître Bazi motuna moko vraiment et outil na kati ya mboka ya et outil vraiment na est et oui na est mais na moni za motuna kaka lolenge moko na moko patu na kati ya mboka na biso ya Kinshasa na RDC alobi ete o expliquer bango clairement eloko nini vraiment différence na école conventionnelle na école non conventionnelle pour la ete bamona ki lobi vraiment lundi ba élève bazala ki na nzela pour na revendiquer bato na bango bazotanga te o expliquer bango école conventionnelle na école non conventionnelle dans la mesure il y a application il y a gratuité et enseignement na kati ya RDC. Omoni na kati ya mboka na biso ezali na ba école publique oyo l'état atonga mais na kati ya école wana et puis ezali pe na ba école moko eza ya catholique mais bandima yango ezala conventionnel ezali publique mais ezala conventionnel ezala lokola ba parrainer yango
na église catholique mbeza ya l'état nde alobaki kino ba école nyonso omoni na kata ya na église catholique ezana ba école moi ebele ezana ba école mususu za conventionnelle za privé lokola ba cardinal Musengo ba cardinal soki etaou ezana ba école wana ezali privé mais na kati wana ezali na ba école pe oyo babenga ngo conventionnel ezali ko reconnaître ezali ba école publique mais batika moi autonomie wana ebanda kosala ezala lokola mwa privé mais za privé te mais na kosenga na bandeko na biso bayebelo komoko omoni bandeko na biso oyo bazali kosala grève pona mapopo na etelo ya bana ezosala biso mwa pasi soki babandaki kofuta yo mwa mbongo ebele eke babanda kofuta par exemple $800 balobi comme gratuité ezali wana il faut bo appliquer yango il faut bondiba yango parce que ezali volonté ya peuple ata moko taza d'accord po bato babanda kofuta parce que babanda kofuta ba minerval babanda kofuta banini ezosala biso pasi na kosouligner eloko moko na eloko oyo omoni na première ti na 6e ba école wana eza nango gratuit et puis soki tozwi 3e des humanités 4e 5e 6e ba école wana bazofuta mbongo normal et puis na kati wana école wana bazali kaka na école primaire te baza pe na école humanité mais soki koto eza gratuité baenseignant oyo bapesaka cours na se wana bapesaka mpe cours na likolo mais bakoki kosupporte te bandima kotanisa bana na biso bayeba mpe bazala mayele lokola bango bazalaki parce que vie ya baparent ndenge tozwi changement na mboka na biso vie ya baparent ezalaki vraiment mabe et puis baparent babanda kofutama te e bazalaki susu capable te ya kotangisa bana na betelo ya malamu mokonzi ya mboka aye na mayele ya malamu aye na makanisi ya malamu alobi il faut pas faire appliquer loi oyo ya biso ya mboka mais mpona nini bango bakoki kozala contre eloko wana tozali kotelemela eloko wana yango biso tozali kopropose boyo baenseignant oyo bazali kolinga kosala grève balongola bango bazwa baenseignant oyo batangisaka te bazwa bango batangisa bango epi oyo wana tokoya koregle dossier na bango soki banyongo ezali leta kofuta bango après bazwa baenseignant mosusu oyo baza na mposa batangisa bana na biso batangisa bango yo okokondima ndenge nini bana oyo mosusu bazotanga bamosusu bazotanga te bino mpe bofa na ndako ezalaki motema mabende il faut balongola yango cardinal na biso ayebisaki biso dimanche alobi aza kobunda mpona eloko wana esalama epuis bato il faut bazwa conscience to akompagne mokonzi ya mboka na vision na ye omoni ezali eloko monene il faut ale kotelemela bato nyonso bazali contre na yango biso tocomprendre déjà que no eza na mwa motema mabe na baenseignant baza na grève soki bafuti yo mbongo $500 banda kozwa $800 eske ezali mabe parce que bato mosusu oyo baenseignant mosusu babandaki kozwa ba 50,000 babandaki kozwa ba 20,000 mais bazotangisa bambula ebele bino kaka mpona bamwa tel bokomo boya kotangisa donc il faut bacomprendre que non baécole publique ezali mpona l'état baécole conventionnelle ezala endimaki kozwa partenariat ou bien kose substitue na école catholique mais en principe eza baécole ya l'état asengi kozwa en charge baécole na ye mpo bato batanga ofele mpo mboka na biso ekende liboso maître Basile mpona vraiment kolutte na eloko ezosala vraiment soni mingi bamona ete bana vraiment na tenir uniforme na balabala mpona mwa procédure eza ya kolongola baprofesseur wana ya remplacer bon pas ba professeur mususu to procédure vraiment nini o ekosala ete soni wana vraiment pona bana o baza vraiment nzela en tenue ya uniforme to moni connexion moi mobulu vraiment mais tozoko ba maître Basile abandaki vraiment ko expliquer na motuna ya bino nde bonaki boye ba différence entre école conventionnelle na école non conventionnelle bon moi lolenge ndenge nini maître ameki ko expliquer bangona ameki un peu koloba esika motema mabe vraiment euti et pas ba o bazwaka ba $800 nde moka expliquer ba kiti na ba $500 eza lolengi ya kosunga po o banozo ba 100,000 francs ba yeba lolenge nini ya ko survivre bango na maboti na bango azalaki belo bien ko expliquer na kopesa opinion na ye komeka ete kolongola bawana ba professeur wana pe kotia ba o ba kosala vraiment mosala na ndenge esengeli pona éducation de base eza vraiment nde yango wana eza vraiment nini moko eza vraiment problème moko majeur na mopanzi ya chef de l'état on vraiment et reçu on est vraiment ekende vraiment liboso nous avons na maître Basile on azala ki vraiment pour que ça biso mo ba piste de solution na problème etangi
na problème au Italie éducation de base tout le monde qui na est ba nzela question et vraiment musika kota est batina ki biso na ba vidéo ma photo comme on a ba nzela na ki aba lobi lundi tout le monde qui peut ba na mususu na nzela ko gréver pour na koloba ete ba procès bazo yate bazo tangisa te ba procès ba réclamer faut ba futa bango na bango tozoko bana maître Basile to mekampo kozoyer en ligne to moni wana to ko bana maître Basile connexion moi moboulou mais toza toujours en direct na émission na bino avec du public car ande na lobaki tozali awa pona ko répondre na mituna na bino nyonso na acteur politique na bino choix au Italie opposition majorité. Allô maître Basile. Oui, on peut citer. Oui, le piste de solution pour nous éviter ba grève bon ça là vraiment soni mingi na kati ya mboka Congo. Ezali sonité parce que grève ezali droit reconnu par la constitution. J'espère très bien que non le ministre, le vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement primaire technique et secondaire, azalaki na ba parents résolu. Mais tu sais, na bande kona biso wala ba parents ba pesa ka pe cours. Bazwa conscience ba pesa bana cours parce que ezali avenir na biso ya bana na biso ezali mise en péril. Soki lelo to respecter calendrier wana te, ba école wana bana wana ba kozana na retard, ba ko risquer bazwa congé te et ba continuer kotanga parce que na ba école mususu conventionnelle bana bazali kotanga. République démocratique du Congo ezali kaka Kinshasa te, ezali ba province 26 provinces. Mais ezali kosala biso pasi komona ba parents oyo bazolo bakeno mbongo banda kofuta bango ezali ebele, mais ndenge bakomo futa bango mbongo mukebo pasa la grève. Wana ezali kosepelisa biso te. Yango toza ko proposer si ya possibilité ba parents ba enseignants bazali kolinga kotangisa te balongwa bazela babongisela ba résoudre le dossier na bango batika ba enseignants oyo bazana posa batangisa bango parce qu'à l'époque tango bango banda kozwa mbongo ebele bongo il y a des enseignants qui enseignent banda kozwa ba 50 000 ba 100 000 ba 150 000 batikala ko grève te banda otangisa bazotala nanu intérêt général banda otala intérêt na bango te mais banda otala intérêt général. Lelo oyo babada kozwa ba 50 000 ba 100 000 bakomo kozwa ba 300 ba 400 000. C'est déjà un changement. On va comprendre depuis le Coran a été. Tant qu'on va dans les autres, on va dans le côté. Mais les loyaux, il faut pas s'adapter pour toquer des libosos, tout tika, nous sommes cannabis ciment. Merci maître Basile, tu as kanakati ya mboka motuna moko ezalaki na kati ya mboka ya Paris. Moi na mboka moko atunya lobby amonaki dimanche na stade de Martyr lolenge monseigneur amonaki esika monseigneur ambongo ayambaki jeep oyo epesamelaki epa chef de l'état mais moi na mboka wana lobby ete ba propos ya monseigneur ambongo esalaki vraiment bien te est-ce que ezalaki censé ya koloba ete régime akala ba prometaki ye biloko ebele azalaka archevêque ekokisa makate mais chef de l'état pesier moi na mboka wana lobi ete eza une façon koloba ete monseigneur ambongo aza na bolingo moko par intérêt to division mo na kati ya mboka. Non, il faut bato bayeba eloko moko ambongo mo cardinal ambongo azali papa ya bana ebele azali pe liboso ya église omoni ntango bazozo promettre moto eloko liboso ya bafidèle to liboso ya église ezana ba fidèle oyo bayebi kaka te eloko ba promettre yo c'est que ozwi yango ou to ozwaki yango était occasion mususu oyo esalamaki ete ba promettre ye voiture et puis voiture yango bapesi ye yango alingaki aloba kaka vérité ayebisa na bana mboka te ba fidèle ke liboso bayelobaka ke bapesaka nga mutuka bino bokokanisaki nazwa yango mais nazwa yango te c'était aussi la vérité lorsque nous sommes devant le peuple de Dieu, il faut aussi la vérité. Le cardinal a dit que la vérité, rien que la vérité, parce qu'il ne peut pas mentir ou il ne peut pas aussi se taire. Parce qu'il y a un principe de droit qui dit, qui ne dit mot consent. Quand on va passer oyo, ce qu'on va faire, c'est angaka batu, angaka consentir.
et puis na eska vatika mususu euta ba prometa et komela été azalaka na information basoki bazwaka information na te bazwi information que vatika bima mais komela été ce n'est pas aussi mauvais à la question position a été mais il a dit la vérité c'est parce que c'est un serviteur de Dieu et il était aussi devant le peuple de Dieu, il devrait toujours dire la vérité pour que le peuple de l'église et kanisate que non, le cardinal a commis un dépôt à Moutuka ou à Swakaba Mituka, il a dit que la vérité, ce n'est pas aussi un péché de dire la vérité. Motuna vraiment ya suka oyo vraiment soki atunyango te mwana mboka wa tunyango depuis mboka ya Bruxelles alobi ete ayoki nga na lobi ete alobi ete na yoki mais tundelanga ke pa moko ya balobeli ya le DIRCAP Vital Kamerhe azala censé à répondre motuna na ye ezali obeboye alobi ete na nyonso lekaki na mwana mboka o aza artiste musicien héritier watanabe bakangaki mais pour na ye alobi ete ba rumeur est circulé vraiment mingi koloba ete DIRCAP ya mboka na biso Congo Vital Kamerhe mudasali nyonso babimisa héritier Watanabe. Héritier Watanabe c'est un musicien, il fait ce qu'il est en train de faire. Le DIRCAP n'est pas inclus dans cette histoire-là. Nous tenions sur les réseaux sociaux, azolinga a commenté nenge amoni, azolinga a loba nenge amoni. Le DIRCAP ne peut soutenir le mal. Le DIRCAP ne soutient pas ces actes et nous condamnons les actes. Et puis, les alliés tendent à sali et que héritier Abimate, il n'est pas impliqué ni de loin ni de près dans Makambo, il y a héritier. Abakisi alobi ete momo kokaki ye makasi koloba ete mwana mokonzi akotaka boloko te peta mokonzi akotaka boloko te lolenge wanda alobi na tuna d'abord est-ce que héritier DIRCAP aza nsima est-ce que héritier aza mwana Vital Kamerhe yango biso mpe tozali kotuna est-ce que héritier aza mwana Kamerhe c'est ça le problème héritier n'est pas le fils de Kamerhe c'est ça le problème mwana mokonzi akotaka boloko te wapi. Parce que dès que vous commettez, vous violez la loi va vous arrêter. Les histoires là, le président Vital Kamerhe n'est pas inclus ni de loin ni de près. Makamboana ayebi yango te et puis yepe azali kotinda bango te po basala mabe. Merci Maître Basile. Nabandi était commis vraiment na souka et émission na biso avis du public. Vous allez qui wana pour nous répondre à questions. Il y a baïbo kanyoso partout dans le monde entier. Oh bah tout na qui ba question à bango qui vraiment destiné à yo pour na censé aux censé à répondre à Nabandi était tokutani mbala sima pour na ba mituna o ko bakisama. Nous sommes disposés pour éclairer le peuple congolais et ceux qui sont à l'extérieur ou à l'étranger pour dire la vérité, rien que la vérité. L'INC, l'UDPS, nous sommes au cache. Nous ne sommes pas ici pour nakotinda batu bapelisa moto, tozali kobenga batu po batia kimia et que kimia eza na kati na biso po mboka na biso ekende. Soki eza na moto azolinga apelisa moto wana ekozala bénéfique pour na biso te. Yango tozali kolancer message ya kimia, batu nyonso ba se tranquilliser. Chaque chose à son temps. Il y a des gens qui avaient dirigé autrefois. Les autres aussi viendront aussi, ils vont aussi diriger. La République appartient au peuple congolais et nous avons accepté que l'état de droit, la démocratie, grâce à Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mboka Sokene Liboso, nous avons posé ya makelele, nous avons posé ya kimia et que Batunion Sobatika se tromper et pour que pouvoir ici et l'ongwe na kamususu. Et qu'il y a un Vital Kamerhe na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bala bango batala nene bazo diriger mboka puis mboka ezokende déjà liboso. Merci vraiment Maître Basile la bande de kutani balasima pona mituna. Merci beaucoup. Ezalaki Maître Basile Pogno ozalaki wana bien à répondre sur ça répondre na mituna na bino nyonso bo continuer kotuna na yo mtozo na biso na intérieur extérieur ozape na 4 mboka Congo komela biso
tinda question na yo, préoccupation na yo, suggestion na yo, na numéro eza juste affiché na ba poste télévision na bino escola na biso na machine na yo partout. Comment juste na numéro tinda ba question na bino nyonso. To bien rendre mo sana ba intervenant na biso, to bien na bateur na bino choix, ba rozala wana sincère répondre na mituna na bino nyonso. Pour na lelo to komi vraiment na suka émission na biso, émission na bino. Avis du public, merci infiniment à l'équipe technique Mobile Congo Live. Pour n'anger na bandi été la tikibino, vous composez kaka 3W Congo Live TV. Abonnez-vous massivement. Vous continuez puis continuez à question le lengue baninga mususu batindi ba question na bandi été ba oatna ba question bazipe miliano. Bazibiano na mituna na bango tokutani pour nanga lelo na moto kabwani awa tokutani mbala esima na ba question ya sika na mituna pe ya sika. Au revoir.